bandeko abolingo oyo eza vidéo spécialement pour na Congo central, uniquement pour na Congo central. Bandeko nangai pour na totelemi la fédéralisme photos alandano uni alors que biso toza divisé toza unité. Soki tozalaka uni de Boutansemi akufite de atiki bisote. Mais soki akufi lelo c'est parce que toza unité. Ba mususu kuna ba bomi bazo sepela meza mu Congo. Ba mususu kuna azolo bandenge na ye pona ne mwanda tsemi. Lelo mwanda mwanda tsemi akufi. To bandiko yeba importance na ye. Ye mutamena ko loba surtout pona Congo central oyabiso. Sikoyo ya kei. Pourquoi baluba bayoka na bien? Parce que baza uni. Unité oyo bango baza na yango, alors tout le monde traité bango ba tribaliste. Sikoyo biso to na bandundu so ke okuta bango baza pe uni. Baza na parti politique peut-être mi balegaka. Moko parti politique corrompu pour na déstabiliser Martin Fayulu. Token Équateur, tout le monde peut kuna baza uni. Na ba province nyonso oyo kuta baza uni, ya ono na ba gouvernement bazo zangakati. Soki biso na ba Congo central. Soki biso za uni. Okoye la biso siko président Mupaya ndengeni. Mais so bazo la biso président Mupaya, mais parce que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Or, la Bible dit, la Bible était, mais les chrétiens ont indépendance. Et les chrétiens étaient unis à l'époque. Si on a dit que 5 ans d'indépendance, papa Nzeza, Lando, papa Kasavubo, papa Kingotolo, papa Luyeye, c'est belé. Bango nyon so wana ba chrétien. Bango tout wana ba chrétien. Okuta ba chrétien catholique, ba chrétien protestant. Oh bato ba ya bon koko tout ça kuna ba lakité. Kuna bazala kité. Ka ba chrétien to ala kuna ba respecta ki oyo e komama na Bible. Que eloko eleki amour ezate. Alors bango siku bachaki likambo wana na mitema na bango ke photos na amour, tous la uni, tous la divisité. Parce que une famille confrontée, une famille divisée, c'est une famille confrontée à des luttes internes. Et cette famille court à sa perte. C'est clair. Et c'est la Bible. C'est la Bible. Une maison divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas remporter une victoire. Bolingaka yangote, mais ça m'a solo, il y a vérité. Donc, l'idée n'a pas siko nani. Je ferai le nécessaire de les contacter et les recontacter à tout moment. On peut s'enga numéro de téléphone naie azate. Okuta mbemba soki nani comment nani bemba soki nani ba communauté. Okuta la Kazangulu azana est parti. Okuta ba camarade na biso mususu bakina na Congo basala ba parti na ba parti mike yaki ndoki. Mais toza unité. To lukato la uni, to bimisa leader. Et leader wana soka abimi. Et ozala mie to sala parti moka. Parce que soza na parti moko, moyen que nous corrompre ba mususu ezate. Et puis IDPS na Congo central eko existete. Ndenge na Kasai. Nini Budunya Mayala. Na Kasai ezate, na Équateur ezate, partout on ezate. Alors, ceux qui totieka parti moko, esili. Sikoyo mutu nyonso soko alingi ko ya na ba Congo. Akuta na leader na biso, na batu na ye, o bazana sima na ye.
Batu baza koya balobi photo installé tala na bosani susu terme yango to installé yango on tina titre mais to ko installé yango ndenge nini pona ko installé yango fo ba réunion boko no kutana mais siko biso to ko tinda nani leader ya ba Congo fo yeba na ba Congo tout que sikoyo fédéralisme ezo ya nani akoni ko se présenter kuna pona asolola que armée et vous allez biso ba Congo ba poste et tout et vous allez biso ba Congo vous allez biso ba Congo nani mutako kende bandeko na sukisi awa pona ba vidéo oyo panza yango partout bato bayoka yango la Congo central oyo la Mundibu Muntando Mumbata Musansala Muzombo tout ça boyoka yango tango yoza mu Congo bato kazangulo soko yoza mu Congo monika ekomeli o panza yango tozana besoin surtout yeba nani akozana leader ya Congo central à partir ya wanande tokotelemila fédéralisme mais surtout ça leader té mais fédéralisme te bandengni na yoki butasi tazoloba Congo central loko zo bobabiso tozo yokana te mais pourquoi tozo yokana te fédéralisme parce que to sala ngeni parce que pour la confirmer faut leader o yabiso na batu na ye ya sima ba sololi allez yesko ya kei na table ronde et pas ba ko traiter makambu ya fédéralisme nzamba pa mulabino na kozonga toujours pour na Congo central parce que insécurité zakuna mutu moko ba ko betaye à côté hôpital. Nakozonga nango na banzi lelo pardon lobi to lundi. Merci beaucoup. Nzamba zanabino.